Ndeko bomoni na Lumbashi. Na Lumbashi mwana mboka beti so mondele so libanais so genge beti kitoko bravo petit. Kozaloka ba kinois te ba kobanga mindele na bende na ba chinois ba topamba. Beti kitoko to zo mboka na boko beta maloko njinji. Bembe simboka na bino boye ko piye mboka boko ba milliardaire ba ko mboka batikali ka ko sekanda ko priaka. Bonzilo ezoya. Kanda na nzambe likolo na Diniles fena Diniles ya dini Diniles a comme porté disparu comme avant na société ya dini akeno kuta na Marcelo ya dini akeno kuta na Marcelo afeki Marcelo pato etila weti teme amutu makasi tolo bakake po adeno saka magre fu na makambo yo lobaki yo pa lobaki makambo biso tolobaki yo tolobaki sike komi mama tina Berse. Maman Tia. Berse. Maman biso. Maman biso. Akiminda kona bana. Akiminda kona bana. Ba côté la kié. Soki bato ya dalo. O achara kabida ya chilolo. Bango mutu bazoluka bakanga ya deni. Ya dena na kepe pas marcher na senge pardon. Je zala ba boli bizambala combien? Tout ça bon siko a sengi Marcelo limbi sangai na lobaki yozaka pa balingi te siko na ebi pa ya bakanga balingi fe ya duma bokanga so bolingi bokanga bozo dengana kokota tina ba chambre kubwaka ba biloko ya mama tina mwasi na salini akutali na Marcelo baketi pa ser na Rose mama Rose bakoti bazoki de partout to éviter Marcelo toi les azam kula tango Kofi aza Kofi bon Kofi bandi ko tonga banda kunae na mbonga leta Kofi c'est de prière c'est un artiste musicien o ba s'engager ezala ba jibira ba were ngana lo baka bulamu na bango peuple a soutenir bango ne mutu ba lâcher ki peuple lokola suko bozongela peuple Kofi akubanga bah c'est ça 40 Kofi akubanga les non ba fantir bango moko bazo yiba ba milliards de dollars Cameroun na Félix ba yiba ba milliards de dollars bakangana parce que motalo baké armée na binezo sibir et l'autre côté ba comme boma peuple farde c'est bakima ba sundoli kaya bayonga sa résistance yo ngaje na leo voisin na ngai alungwe aya kobeta ngai ngana le la voisin na koso bambeli na ngai mine na tobola ndeko kulutu Kofi na bengi kulutu poza kulutu toya pona kosalela ba louange te mais to banoke biso to profiter na parole non pas au lekisi message biso to lobaka na RTNC yango et bouger le monde zongano na mboka yo mesile le procureur comme na ba procureur ya cassation du procureur abaluba vanda liambo tibelebele na pondo amai arrêter là tika Kofi calme Kofi akokima ni exil ni pa bomi motute voilà motabomi rappel proneza eza Félix Tshilolo motazo boma pe proneza nanga motabomi rappel prona Kagame na Museveni procureur wana ke nokanga Kagame ou bien kanga Félix Tshilolo pona nini o céder mabele Kofi a céder mabele Kofi a teki mboka ya toujours baba vérité o ezana na kati mboka na biso to profiter eta qu'un Kofi ake koloba na RTNC Kofi a porté parole nangai voilà à transmettre message sur les commis des grandes victoires. Kagame a échoué na ndenge ya ko dominer Congo militairement. D'ailleurs to salie mabe mingi ba matanga eza kuna na Rwanda ya somo bazo pekisa ba militaire na bango ba famille ba militaire na bango esala matanga. Kagame a échoué na ndenge ya ko dominer Congo militairement. D'ailleurs to salie mabe mingi ba matanga eza kuna na Rwanda ya somo bazo pekisa ba militaire na bango ba famille ba militaire na bango esala balu baba kimi bujimai batelengani partout nzo kopesa diamant ya miba eleki meme diamant ya Botswana metala Botswana na diamant na bango batongi mboka na bango tala bujimai molili mboka ya ténèbres bato bana bilanga te bato baliaka bampuku tikate bandeko na ngai ya baluba bazonga na camp ya vérité na ebi ke bozo finga ngai
parce que ni est prophète chez lui. Mais d'ici les lots, lobby beaucoup comprendre. Beaucoup comprendre que oh le beau bout de la mabele, bino bozo bout de la moto, ateka mboka, moto aza motaliboma, moto azali na maladie mentale na moto nae, aza na sagesse c'était, intelligence c'était, Félix Etilolo, yena mama na Emard, bateka mboka wana, makamba mabele patro azalaka te, makamba mabele, moto alekaka moto azate, soko na mona nga na bilanga na yo, pekisanga na lia masangu mais soko mona nga na boutique na yo kanga porte na yo soko mona nga na zo senga mbongo tonga poche na yo soko mona kingai na zo luka na vana na kiti na yo bengala nga na salon mais makama mabele biso tout oza ba peuple mokonzi biso tout oza ba propriétaire mabele wana tata nzambe merci opamboli région ya Bandundu tala bandeko na nga na Bandundu bayebi droit na bango te bazotala bango na politique oyo ya masu mama Marti kolako yo mokolo kutu ya mama Vero choko epai asasi mbeko asasi Kandiski asasi na ba trombone ndeko avundo modo skudu te mama Marti kola kolako okomona boye pasteur Muluba, vice pasteur Muluba, diacre Muluba, Saint-Esprit Muluba, ange Muluba. Somme yo tout concertation Tu vas la garder dans la maison. Bon, je vous demande que passer la côte. Tu vas t'aller. On lit mon bien. Ma côte n'a qu'à te mon ibali. Asimbia. Maman a continué. Papa c'est la caba mon ibali. Bande qu'on a ngaya. Bomi. Bisote. Tozo sabino ke. Bientôt là, to kutana na bino na Kinshasa. Toujours baka prophétie na biso. To bana Kagame Mochop. Auto de Konamina Moutou Mounen Félix Etilolo à se préparer. Kagame Mochop. Toujours dit la mino pour le côté l'équipe. Toujours dit là, Tomona. Toujours dit là. Kagame. Mboka wala soki ya tata na mama no na Félix Etilolo na Mbemba na ba Vital Kamere soki ba koko na biso ba se sacrifier te ba koko na bino ba Rwandais na ba Ougandais na ba Kenya na ba Tanzanien na ba Burundais na ba koko na bino ba Libanais ya ba Indien ya ba Pakistanais to ya kotika bino na se ya moi na mboka wana bande ko na l'air a sonné. Il fait tout le monde à 4 milliards. Nous sommes humiliés, mes frères et sœurs. Tous ça humiliés dans le niveau pendant 30 ans. Babomi biso le col en jinji. Baso continue comme boma biso le col en jinji. Même un jinji a la valeur. Yo Félix Etilolo. Moi sinon bengana ka on anda côté. Bengana quand on a Nicolas Salité, mobile Momba, on connaît pas Chantal Kazadi, na veste, on va dire Chantal Kazadi. Au Tikala là-bas, nous avons aux hommes là-bas, Bajiva, tu viens là-bas, Christian Tshisekedi, Bobo Sani. Veste, David, là-bas, Chantal Kazadi, comme là-bas, ça va tomber midi pourquoi. Bobo Sani. Au Tikala là-bas, nous avons bien. Vie n'a bino mon robot pour défendre en beauté. Dollar est comme une 29. Dollar lipa batikaka lipa la moto wana ya Rwandais na boy et comme mimi bosi botombuki lipa et comme ça na 1000 francs depuis comme na 1000 francs bokiti na balabala bon continue ka kosomba ngo ça kaloso ezalaka boy et comme na 75000 made bosa aka calcul mais botombuki la kava et comme botombuki la kate. Bino kasi molubo bina Félix Etilolo mutu aliboma kopesa bino nini peuple. Tata Nzambe. Peuple ni bolole na se ya moi boy. Peuple ni nyama boy na se ya moi. Peuple ni noazo ka vérité te. Pour biso to l'église na biso oeza peuple mokonzi.
pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Toujours bundapo, tout le baka, combien de soit pouvoir. Baninga la Sénégal, peuple a du pouvoir. Baninga la Burkina Faso, a du pouvoir. Bapesi, bato bazana katia, petit Brahim, peuple a pesé ma case. Baninga na Niger, a du pouvoir. Na Mali, a du pouvoir. Na Guinée Conakry, a du pouvoir. Bino, ba Congolais. Bino ba Congolais. Kagame a échoué na ndenge ya ko dominer Congo militairement. D'ailleurs to salie mabe mingi ba matanga eza kuna na Rwanda ya somo bazo pekisa ba militaire na bango ba famille ya ba militaire na bango esala matanga. Kagame a échoué na ndenge ya ko dominer Congo militairement. D'ailleurs to salie mabe mingi ba matanga eza kuna na Rwanda ya somo bazo pekisa ba militaire na bango ba famille ya ba militaire na bango esala matanga. S'il vous plaît, sont sérieux. Donc, M. Chilombo a un problème sérieux. Les problèmes de casting. Il ne sait pas placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, c'est Kiboudi. Au fond, il faut nommer ministre, moi, je connais ministre délégué à l'urbanisme chargé de la ville. Ça, c'est une tentative d'imbécilisation collective. Non, faut pas donc, dire on ça, nous prend pour des imbéciles. Comment? Laissez-moi démontrer ça. Et je crois que mon frère Mbenza n'est pas me contredire. On a nommé ministre délégué à l'urbanisme chargé de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur Chilombo, je vais attaquer cette ordonnance devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Ça viole la Constitution, on doit casser ça. On doit annuler ça. Vous ne pouvez pas, avec l'architecture institutionnelle actuelle, vous avez le pouvoir central avec des compétences appropriées, des gouvernements centrales, vous avez les gouvernements provinciaux à travers la République avec des compétences attribuées aux provinces, vous avez les assemblées provinciales, là c'est l'architecture, il y a décentralisation. Dans le cas de la décentralisation, on nommait ministre était chargé de la ville alors que la ville c'est une entité territoriale décentralisée. Et ça a été aidé. Et ça allait gérer à niveau de la province. Maintenant, dites-moi, quand on nomme un ministre chargé de la ville, quelle ville? La ville de Kinshasa? La ville de Matadi? La ville de Kalemi? La ville de Lubumbashi? La ville de Bukavu? La ville de Goma? La ville de, je ne sais pas, en Équateur, Mbandaka? Bref, na Bandundu Kenge, tout Bandundu ville. Donc, ministre chargé de la ville. Très bien. Il y aura conflit de compétences entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, étant donné que la ville relève de la province. Vous comprenez? Exemple, la Kinshasa. Ce qui va dire urbanisation, le gouvernement central va urbaniser la commune de Maluku. Vous comprenez? Na Kinshasa, vous avez un ministre provincial chargé à urbaniser. Vous comprenez? À Kolingate, domaine naïe, ministre du gouvernement central est à Kochazolo. Comment M. Chilombo peut nommer à la quelqu'un qui s'occupe des tâches au niveau de la province, alors que toi, décentralisation, pouvoir central, il a fallu nommer un ministre pour tous les Congos. C'est ça le gouvernement central. Chargé de la ville, c'est une violation grave.